ezali évangéliste Diba Wanzambi oza représentant légal ya mission évangélique Goshen o ezali na Kasavubu na avenue Dibaya numéro 69 na Kinshasa. Mais pour le moment ndenge nazo tindela un message ndenge tozo solo na yo ndenge ozo poser nga question ezali moment moko ya bénédiction parce que nazo informer tout le monde qui naza na Paris toyekaka pona milulu oyo ezali ya les DGE les DGE eza milulu moko munene oyo tozo se préparer déjà na kati ya mboka tozo se préparer na kati ya prière tozo déjà na kati ya Paris mais tozo zelaka le 2 ekoka le DGE tout le monde kozanga te na Saint-Denis na la Briche poto pelisa moto ilongo na yebike ba demo ba géant ba kokoya ezalozanga mukanda ezalozobela maladi ezalozana problème nini souffrance moko etungisio mingi na yebike kozanga te les DG oyo ekozala moto na Saint-Denis na la Briche nzambe apambola bino bozolanda message yo mutu oyebaki te oza informé sikoyo kozanga te tokotala les DG nzambe lola apambola bino boza Zambalola apambola bino boza béni, merci beaucoup. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Longo na yebike ba demo ba géant ba kokoya ezalozanga mukanda ezalozobela maladi ezalozana problème nini souffrance moko etungisio mingi na yebike kozanga te les DG oyo ekozala moto na Saint-Denis na la Briche nzambe apambola bino bozolanda message yo mutu oyebaki te oza informé sikoyo kozanga te tokotala les DG nzambe alola apambola bino boza béni. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci. Nabino nyons tubozo la nabiso de partout. Bonzambe, na bonzambe, lola, ezofuta, simana, toya kolobake nzamba, boito, kwaye. Lisso soit pinamment, sazo, sa elabiso, et le monde a pasteur, fait amis, si à la bouche autorisée de l'éternel, depuis Zurich. Na filo, mukoya, motema, ya bivens, de homo, de pilon, pena, maman Gisèle, luke, le motema, papa, Emmanuel, et na Boston. Bonzambe, na bonzambe, lola, ezofuta, simana, toya kolobake nzamba, boito, kwaye. Lisso soit bien aimé. Un grand merci Nabino Nyons Touboza, toujours connecté bien aimé. Sans les années juste information, tu ko informé bien aimé dans le Seigneur que moko oke boyeba ki boyebela ki ke azala ki proche pemen ya pasteur Walesa Kabuni Walesa mwana ya pasteur Kabuni Walesa bien aimé na komo ya pasteur Diba oyo asala pe ministère na moko bien aimé en ce net moment azali na poto na France bien aimé accueilli séminaire en tout cas bien aimé kuna na poto bien aimé dans le Seigneur Diba Wanzami pasteur Diba Wanzami ok boyebi très bien parce que azali moko ok biso nyons tout to découvrir pemen ya pasteur Walesa o yazalaki net bras droite ya pasteur Walesa momo ekotaki alongwaki mona ya pasteur Walesa alongwaki naye pe asalaki ministère naye bozali au courant na makamnyons tout et c'est passaki le bien aimé dans le Seigneur azali na Paris azali na France na événement moko ya munene makasi koleka bien aimé akeo ko salsa séminaire kuna en tout cas je crois bien que bilonions tout bozala et si kawana bien aimé dans le Seigneur azali en ce moment en France événement na ezobana événement na ezobana quand les deux tozo kaye moko tozo bengaye en direct il y a France bien aimé dans le Seigneur avec un peu ko talisa biso eloko nini vraiment accueilli ko sala kuna na France pasteur Diba Wanzami Walesa tozo yokaye oui bon tozo meko yokaye. Voilà, bien aimé. Et comme les DJO, les DJO, bisognos tout, tozala kuna, ozali na Allemagne, ozali na Paris, ozali na Lyon, ozali na France, ozali na Belgique, bien aimé dans le Seigneur, bisognos tout boya, ozali na Suisse, événement, et zamo séminaire, et zamo kuna, bien aimé, beau. Profiter na grâce na onction o kenzambe ya lola acha likolo ya pasteur Diba Wanzambi toyoka ye tozoyoka papa ok oui bonjour ndeko Alvin
ezali évangéliste Diba Wanzambi oza représentant légal ya mission évangélique Goshen o ezali na Kasavubu na avenue Dibaya numéro 69 na Kinshasa. Mais pour le moment ndenge nazo tindela un message ndenge tozo solo na yo ndenge ozo poser nga question ezali moment moko ya bénédiction parce que nazo informer tout le monde qui naza na Paris toyekaka pona milulu oyo ezali ya les DJE. Les DJE eza milulu moko munene oyo tozo se préparer déjà na kati ya mboka tozo se préparer na kati ya prière tozo déjà na kati ya Paris mais tozo zelaka le 2 ekoka le DJE tout le monde kozanga te na Saint-Denis na la Briche pour to pelisa moto ilongo na yebike ba demo ba géant ba kokoya ezalozanga mukanda ezalozobela maladi ezalozana problème nini souffrance moko etungisio mingi na yebike kozanga te les DG oyo ekozala moto na Saint-Denis na la Briche nzambe apambola bino bozolanda message yo mutu oyebaki te oza informé sikoyo kozanga te tokotala les DG nzambe alola apambola bino boza Zambalola apambola bino boza béni, merci beaucoup. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Longo na yebike ba demo ba géant ba kokoya ezalozanga mukanda ezalozobela maladi ezalozana problème nini souffrance moko etungisio mingi na yebike kozanga te les DG oyo ekozala moto na Saint-Denis na la Briche nzambe apambola bino bozolanda message yo mutu oyebaki te oza informé sikoyo kozanga te tokotala les DG nzambe alola apambola bino boza béni. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, là c'était le pasteur Diba Wanzambi, bien aimé dans le Seigneur, depuis France, depuis Paris, Oyo, Aouta et Payi, na pasteur Walesa bien aimé, Azali Nangamo à Paris, qu'on a bien aimé, donc séminaire, ils ont banalé DGE Oyo, quand Nengoboyo qui est à PC message naïe, aux obéla, aux en a problème, aux en a souci, à l'Ikamoko bien aimé, aux obéla terrassé par la maladie, aux en a des complications, au beau taraté, au bas la raté, bas problème, non surtout bien aimé dans le Seigneur, Yakato le Kanzambe, Yalola et le mot pasteur dit bien aimé dans le Seigneur parce que pas Nanzambe rien n'est impossible pas Nanzambe oyo ka oyo ke ozanango et tout mission mingi et dérange yo mingi ozomona ke sou kipo na yo ozoelango solution te yaka omeka cette fois-ci Nzambe ya pasteur Diba Wanzambi bien aimé les DJE adresse à Pesiango et kozala na Paris kuna bien aimé dans le Seigneur to kuta na biso nyons kuna Nzambe ya lola akozala au rendez-vous merci na bino nyons to bolana ki biso merci na notre commandant avec ma caméra na ya ki juste repé sabino news et informations bien aimés dans le Seigneur. Yo posa pasteur, vous allez musiciens, vous allez posa au lekisa message na oko bengabiso au kolekana yo sans problème événement séminaire bonabo spot bengabiso et kolekana sans problème et sans condition. Bonzambe na bonzambe yesunde musuki ici. Concentrons à la prochaine bye. Mpemeni ya pasteur Walesa Kabuni Walesa mwana ya pasteur Kabuni Walesa bien aimé na komo ya pasteur Diba oyo asala pe ministère na moko bien aimé en ce net moment azali na poto na France bien aimé accueilli séminaire en tout cas bien aimé kuna na poto bien aimé dans le Seigneur Diba Wanzami pasteur Diba Wanzami OK boye bien très bien parce que azali moko OK biso nyons tout to découvrir pemeni ya pasteur Walesa oyo azalaki net bras droite ya pasteur Walesa momo ekotaki alongwaki mona ya pasteur Walesa alongwaki naye pe asalaki ministère naye bozali au courant na makamyo tout et c'est passaki le bien aimé dans le Seigneur azali na Paris azali na France na événement moko ya munene makasi koleka bien aimé akeo ko sa séminaire kuna en tout cas je crois bien que binonyon tout bozala et si kawana bien aimé dans le Seigneur azali en ce moment na France événement naye ezobana événement naye ezobana quand les deux tozo kaye moko tozo bengaye en direct il y a France bien aimé dans le Seigneur avec un peu ko talisa biso eloko nini vraiment accueilli ko sala kuna na France pasteur Diba Wanzami Walesa tozo yokaye oui bon tozo me ko yokaye
Voilà, bien aimé. Et comme les DJO, les DJO, bisognos tout, tous à la kuna, ozali na Allemagne, ozali na Paris, ozali na Lyon, ozali na France, ozali na Belgique, bien aimé dans les Seigneurs, bisognos tout boya, ozali na Suisse, événement, et amours séminaire, et zamoko kuna, bien aimé, beau. Profiter na grâce na onction o Kenzambe ya lola acha likolo ya pasteur Diba Wanzambi toyoka ye. Tozoyoka papa, ok. Oui, bonjour Ndeko Alvin. Ezali évangéliste Diba Wanzambi. Oza représentant légal il y a mission évangélique Goshen. O ezali na Kasavubu na Avenue Dibaya numéro 69 na Kinshasa. Mais pour le moment ndenge nazo tindela un message, ndenge tozo solo na yo, ndenge ozo poser nga question, ezali moment moko ya bénédiction parce que nazo informer tout le monde qui naza na Paris. Pona milulu oyo ezali ya les DJE. Les DJE eza milulu moko munene oyo tozo se préparer déjà na kati ya mboka, tozo se préparer na kati ya prière, tozo déjà na kati ya Paris, mais tozo zela ka le 2 ekoka les DJE tout le monde kozanga te na Saint-Denis na la Briche poto pelisa moto elongo na yebike ba demo ba géant ba kokoya ezalozanga mukanda ezalozobela maladi ezalozana problème nini souffrance moko etungisi yo mingi na yebike kozanga te les DG oyo ekozala moto na Saint-Denis na la Briche nzambe apambola bino bozolanda message yo mutu oyebaki te oza informé sikoyo kozanga te tokotala les DG nzambe alola apambola bino boza Zambalola apambola bino boza béni, merci beaucoup. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Longo na yebike ba demo ba géant ba kokoya ezalozanga mukanda ezalozobela maladi ezalozana problème nini souffrance moko etungisi yo mingi na yebike kozanga te les DG oyo ekozala moto na Saint-Denis na la Briche nzambe apambola bino bozolanda message yo mutu oyebaki te oza informé sikoyo kozanga te tokutala les DG nzambe alola apambola bino boza béni. Voilà, bien aimé dans les Seigneurs, là c'était le pasteur Diba Wanzambi, bien aimé dans les Seigneurs, depuis France, depuis Paris, Oyo, Aouta et Payi, na pasteur Walesa bien aimé, Azali Nangamo à Paris, qu'on a bien aimé, donc séminaire, ils ont banalé DG Oyo, quand Nengue Boyo qui est à PC message naïe, aux obéla, aux an problème, aux an soucis, à l'icamoko bien aimé, aux obéla terrassé par la maladie, aux an complications, au beau taraté, au bas la raté, bas problème, non surtout bien aimé dans les Seigneurs, Yakato le Kanzambe, Yalola et le mot pasteur dit bien aimé dans les Seigneurs parce que pas Nanzambe rien n'est impossible pas Nanzambe oyo ka oyo ke ozanango et tout mission mingi et dérange yo mingi ozomona ke suki pona yo ozoelango solution te yaka omeka cette fois-ci Nzambe ya pasteur Diba Wanzambi bien aimé les DJE adresse à Pesiango et kozala na Paris kuna bien aimé dans les Seigneurs to kuta na biso nyons kuna Nzambe ya lola akozala au rendez-vous merci na bino nyons to bolana ki biso merci na notre commandant avec ma caméra na ya ki juste repé sabino news et information bien aimé dans le Seigneur yo posa pasteur vous allez musicien vous en posa au lekisa message na ko benga biso o koleka na yo sans problème événement séminaire bonabo spot benga biso et koleka na yo sans problème et sans condition bonzambe na bonzambe yesu nde mosuki ici on se retrouve à la prochaine bye.